Sali pasi jibem piana papa chéri moto pamba alekaki lobi et pas ndeko na biso papi mboma na émission to landi ba propos yo à tenir contre vena biso les rois de la forêt Weranson siro to pesi yango mokongo parce que moto azo beta azana ngamu na biso te il a adhéré na ba force maléfique na besprit arabe esprit empire asala ba pacte na ba sirène maléfique prévenir azwa ba recommandation ya kolata lokola mwasi so tali bilamane na suka lokola mwasi maboko lokola mwasi manzaka lokola mwasi et na momba beauté ba rouge à lèvres bien aimé bomoni prévenir podium ya pamba batela biso image on a podium ya pamba eza na forme ya pyramide eza na 8 coins podium ya ndeko Moïse 8 coins uniforme habillement couture ba chanteur ba lati ba biminango couture ya ba formation ya ba Lios Club ya ba Illuminati donc Moïse a sangisaki ba négativité do spiritisme et tout ya monde magie noire magie rouge magie blanche talisman tout et peuple Salema a salé les trois choses nécromancie astration na métaphysique faire régulariser des nuances à salé a longo le ko na poster papa na ye botala na page botala Jésus des nuances batering tanto yebisi biso to kana ye pembeni pou a poster papa na ye le ko na longwe c'est que yo tira la rancune na les rois de la forêt parce que ça clairement a boire que la kiwera oh non batu mususu wuto batu mususu mwana na ngai mwana na muta batu ana tala na ina chance na ye a comme les voyous comme bengi mwana ni mwana wango pia beti concert a bengi yote yo quand ceux qui faire benga ki wera te na Didas Arena elingo lo bagaza bon terme na papa na ite non mwana mutu za mwana mutu o beti wera bo après yo zo swane na kenda ku pa wera na kenda ka olia lokuta et puis le monsieur lobi papa chéri vraiment na niveau na yo na matanga ndeko mulala o gafa ke lo mo pe bongo kana mission mono monaki awa so gafe obina oh non album wana d'abord bomi producteur na yo ya album na yo obomi makasi ono promotion ezate asala bo etali yo mto oteka album osala promotion obomi producteur et puis omikomisi album wana yo bimisi mbongo plus de 300 000 € papa atakuta ngolo kota boy po nikolo kota boy papa chéri monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur nadambu. Bonjour, bonsoir, ça dépend Ngonga Obozi, conseiller spirituel, l'homme d'Amos 3.7, l'homme qui a appelé Manaté Didier Suprême, l'homme de Jérémie 1 verset 5. Vraiment, mon ben ami, pe mon tindami, ya mon kelina la pe bancetre. Un Jinoué voit ce que tout le monde ne voit pas, un Jinoué n'émerge jamais à cause de ce monde, un Jinoué risque sa vie pour une cause juste. Un Jinoué est juste pour le bonheur des autres. La seule dignité d'un Jinoué réside à l'accomplissement de son devoir. Vraiment, merci pour la confiance et fidélité au Bozalango. Toujours le besoin de poste téléviseur, la bino, PC pour nous un message. Oui, ou t'as pas Dieu suprême, créateur de ciel et de la terre, P27 Rabiso à travers Moussali Nabango. Tika totonda botondi na yeme mokeli na nyoso, créateur de ciel et de la terre. Pour na souffle ofeli wa pesingana vie, ezali faveur, ezali droite. T'obligera rien, te corrompera rien. Oh la musabiso, oh sala boy non. Ba iba kufi batiki ba vion, batiki ba laro ya danger. Elinkulu bate bazen ko corrompre nzambe. Yali juste ngolope mawana engano to lamuka ki to pesa ki eloko te. Biso banani po apesa biso pe mofele. En nettoiement, atombama likolo ya nyonso. Zwa stilo na yo carnet, vanda liboso ya portable, PC na yo, télévision na yo, pour awa le seul unique adresse au batba pambwa maka, au batba komaka élevé, pas il malade ils aura mis tindo pe tiki moto. Pas il pauvreté ils aura mis tindo pe tiki moto. Pas il mutazala qui emprisonné spirituellement to libérailler toujours au nom puissant DJ Suprême créateur des cieux et de la terre et nos ancêtres. Tout attaqué directement ezako inda ezako lobama makambo ya ba stade meto ya wana me tika to souhaiter mes condoléances na famille. Il y a un message du temps de la fin. Bautiko Bongisa, Motomonene, un homme de Dieu. Pour moi, c'est un grand. Azal papa, donc papa a ban épilé. Azana bananaye, bananaye pe ya molimo bali. Le pasteur, l'apôtre Barout Kasongo, Père éternel. Webi sali pasi, ko Bongisa, baoba lokolaye. Moi en tant que conseiller spirituel na vie na nga nakutani ne 2 fois nakutanaki na ye na matanga ya apôtre Sikatenda pe à son âme pe éternel aussi
to solo la ginaye et puis na yeko kutane na croisade moko babengisaki ngai babengisi ye babengisi mukuna babengisi bato ebele ezaki na stade na nil comment dirais-je na foire internationale ezaki 30 ans ya continuité ya bokonzi moko quelconque nde lokola tozalaki sika moko to sololi aza le seul unique aza kopesanga pe ba conseil aza le seul unique aza pe na besoin ba conseil na ngai apesanga 2008 sabi mon fils na yebi ke ozana mbongo maison o isonga tana secret mais la secret c'est ton père papa no mutapesi mais là voilà donc aza bien oui bon malgré bino tout bola moto so adaye ba témoignage komi ya ndenge na ndenge tika tape makimia asala ki mission na bien spécialité ya apôtre Barout Kasongo ezalaki maladie pona yo moto yebite ya ezalaki makasi na mayema itali makambo maladie mais chose grave et kamusinga il paraît maladie de mimi bon ce que ezali que fin ya mission na ye nzamba zaloko mais soki liwa na ye ezana maboko ya bato mokili faites attention yo mutu osimbiye tant que le mission makaso melama otamba mabele etalio communauté na ye so bomoni liwana ezali suspect et que bozana besoin ya koyeba comment papa akufi boye akufi ndenge nini liwa moko mystérieux bolingi boyeba nani abomiye bobenga conseil spirituel na plus de 143 81 330 54 38 plus de 143 81 330 54 38 bobenganga bo futi droit na bino po yo fele za la raté nzamba pesa ko fele te il faut bo sala offrande bo 1 litre demi ya mai bo tiena base même église communauté bi me vandi bo tie be kranjia bo tia mai na base bo bengenga na ye na sala cérémonie to remona na muta bomiye na kombo a mutu wana ne longi na ye ne lokwa salaki mais ce que zali wa et que Nzambe tata mokela nyonso Dieu suprême créateur de ciel et terre a lobi que fin mission là to yebapé bref tika été molimo na ye bo accompagner yango je parle en tant que conseiller spirituel parler lui-même tant ozaki na bomoyi ayebi qui je suis bo accompagner esprit na ye du 0 jusqu'au 40e jour et le mona mokili assez po ba charlatan ba marabout ba katcher ba cultis ba sango batu ya soloka bescro ba je scroquer batu ba récupérer esprit n'a été pas comme esprit errant to comme esprit akomo to mona ki apôtre Barout kuna to mona ka bimila ki mutu kuna to boya biloko wana c'est un homme de Dieu a mérité à paiement na kimia liwa eloko nini liwa eloko nini bandeko ba bité qu'est-ce une fin la mort et la mort c'est quoi liwa ezali na biteni misato liwa séparation il y a 3 corps nzoto molimo na âme ça dit corps âme na esprit muto akufi naturellement na liwa na volonté ya Dieu suprême créateur des cieux et de la terre âme na ezongaka directement pa ya Dieu suprême esprit na ye batali sare ba mémoire entre le paradis aux enfers parce que ezaka na se batali so vidéo ya mokili soki bolamu osala to mission na yo ezalaki positif okoki koza chance au réincarner au botami pa mususu l'incarnation existe bien aimé pona bino bat boyebite omona moto musu mundela lingaka mingi mundela wana peut-être na vie antérieure ezaka mundela était moto mwindu ou nationalité moko azo précieux asalaka ba cadeau alingaka mingi peut-être na vie passée bozalaka papa moko mama moko na vie présent ya botami kolo mususu mais le col affinité zali ba tindi mission pembedi na yo pour servir yo Lazare n'existe pas. Dans le barrage toujours, témoignage moko mokolo na uti Canada, nde ya toujours avant so uti ma voyage moko mana parler raté pe mana na ma flat moko pour réfléchir bilan. Na koti où il réside des eaux, ba studio ndia bien. Are mo rezala ono leki fasik quelque part wana, leki ngwasuma quelque part. Mbula likolo mama mo termina mwana na ya ba 8 ans. Ngana vola garde corps na peme na kiti glace. Mwana wana boaki kamishi na kati ya mutuka banolela papa bien aimé mama wana beta mwana mbata na parking na tini garde benga bango mama zo bete pani wazo bengo papa na oui l'incarnation existe peut-être na vie passée ngana zaka papa mono na vie présent ya botami pa na yo lokola affinité za makile sali obete pourquoi oyebi ba réalité spirituelle te Lazare n'existait pas boke wapi otoke sikatel bomata na tikaki bango côté baza okende na peseki bango quelques dollars et puis carte de visite moi on a foutu les Minerval bref pendant que tali sabino que l'incarnation existe baye
bato avaka to bazalaki ko travailler na apôtre Barout Kasongo. Est-ce que apôtre Barout atikaki multiplication parce que tous on attend de la multiplication et c'est à multiplier qui ba Barout tout mususu. Est-ce que ba Barout to batikali na sima bako sala mission lokola ye? Est-ce que bako servir lokola parce qu'il y a des gens qui sont appelés manate Didier. L'apôtre Barout a fait ta mission. A compliqué sali mission na ya accomplir yango carrément. Mais ce qui liwana yeza maboka moto et qui ba kati émission bino besoin de décision ils ont la famille na ye ya molimo ils ont la famille na ye biologique bo foutinga droite royeba mais ce que ça qui mission mo kano ya nzambe que mission ekoki mais bino bat botikali est-ce que bo ça la mission lokola ye est-ce que boko wela banda koute boko wela ba ofande te boko kabola mituka te point d'interrogation to boy désordre Moutona zo mérita paiement la kimia. Toi accompagné molimo na du premier jusqu'au 41e jour. Voilà où ils allaient très important en wana. So bo yebi wana te etali bino. Pina oyo pe muto dejo kufela ndeko. Oye kulinga oye baliwa akufa bo ndenge nini bo comprendre liwa moko musique benga conseil spirituel plus de 143 81 330 54 38 plus de 143 81 330 54 38 au foti droit na yo quel que soit continent pays aux ali au tche elitre 2000 na kati mai au bengi appel vidéo na pesio mo dépasse au toni mai na linga ba mama na nga kufandege nini mai ko lakisa mai nana bo mai la kiso kombo na yela elongi na mai ko lakisa tout olingi po yeba passer na yo pe muto bota momona ba parato lingo yeba bazaki ndenge ni ba kufandeni même procédure ezali bongo. Est-ce que vous comprenez? La spiritualité, c'est Dieu lui-même et nos ancêtres. Tout le monde a une affaire, bastard, affaire, concert. Boyebi bandeko soki na kozonga mamo kesima. Na sina expliquer bino tangu makamba ba faire ba martyre ye. Wenge 4x4 ensemble. Bato bandi mama ba faire martyr. Na yebsaki bango pe na kene komona bango boyi ba vana répéter na bisi bango. Passer na bino ensemble, bozalaki uni. Tant des années, au Kabani Moutram t'a consulté forcément comme maléfique. Alors, lelo, Zamba Sabino grâce pour dire la monani à réunir bino. Pour réussir, Moutram t'a dit qu'à force naïe, botika l'État congolais n'a pas dit à diriger concert. Pour réussir. Bah, yoka qui conseille, et c'est le maki deuxième martyr yaki. Negonabiso, Fali. En tant que conseiller spirituel, nakitaki nakata stade moi-même en personne. Nakita qui co-consulté parce que je suis le seul unique oya solo la rana bancetre oya bancetre bayokaka pona bayazunga mbala liboso nazali charlatan te vous êtes jamais devant un charlatan un marabout un occultiste un magicien vous êtes devant un spiritualiste. La spiritualité c'est Dieu lui-même et nos ancêtres. Spiritualité zali quatre forces mai moto mabele na mo pepe nakita ki na solo lina bancetre na tuli bango bo lobini na papa martyreux bancetre balobaki na conseiller spirituel. Mindore Koufi, conseil spirituel, conseil autopécie en Congo. Parce que mon place au bêta, Azalanga Mounabisote. Il a adhéré à la force maléfique, à l'esprit empire, à Salaba pacte, à la maléfique. Pour venir à la recommandation à la Lokola Moisi. Sotal Bilamane na Souka, Lokola Moisi, Maboko Lokola Moisi, Manzaka Lokola Moisi, et le Mumba Bote, Rouge à lèvres. Tozalanga Mounaïte. Alors, vas-y, Lobana Mokili. Nabakita na bisoke parao ya kotinda mona na ina kata stade martyr Italie bien aimé boyoka ki bien message na lansaki na lobaki parao ya kotinda mona na ye Italie po makile kotanga bo pesa kinga raison na bisa bino bo garder ba vidéo bo mona ki makile tanga kute bato ba kufa ka boy bakena ina persi ni ba famille de dommagement et les kaka boy. Troisième martyr yende ko Richi Watana Betotori na tembe que je sali. L'homme de chemin de la gloire, félicitations, album Kitoko frérot, Banzembo Kitoko. Nalobagi a aussi la pleine normale, m'ta koufate, il au monpe bongate, il est là qui bongo. Quatrième artiste, Jésus de Nuance, Battering, Moutembo en Afrique centrale. Le capitaine de la rumba congolaise, le pouvoir de la rumba congolaise. Moutouat Simbi, Mpifo, Oetika papa taboulé, papa l'homme makia di Mouta Simbi ba faire. Pour y en avoir d'habitude négativité, ça l'a raté. C'est un spiritualiste. Nous sommes les spiritualistes, nous sommes les bouddhistes. Panabiso, Makila, Obani, Bafera Rolia, ils ont quitté.
succès à musique pour na biso to ko melango moto te pour succès za ka ko lia moto te to ko taper soso mo ekundami ya mabele 3 jours abimi ya bomoi to lambiye mikuwa misuno na to pesi bana basi na mibali ya mikio na bakusha te mikuwa na to te na zungu 555 ya sika et que tombo kaburu sali 3 jours album sali succès ndenge na beta album a danger mboko boyebi. Alors foire nini comment martyr ya Jésus de Nias Batering lisanga ya ba PD ya ba musicien ba diabolozaki lisanga ya ba PD ya ba sponsor do ba yebisa ba sponsor to bo soutenir faire pour faire ça la piak ba bo sala ke faire azarana conseiller spirituel et way l'homme d'Amos 3:7 l'homme de Jérémie 1 verset 5 l'homme qui appelait Manaté du Dieu suprême un Jinoué il voit ce que tout le monde ne voit pas un Jinoué n'émerge jamais à cause de ce monde un Jinoué risque sa vie pour une cause juste un Jinoué est juste pour le bonheur des autres la seule dignité d'un Jinoué réside dans l'accomplissement de son devoir 3 mantras ya pamba na salaki c'est des martyrs plein 14 heures refoulés na bangi na bino faire ça la plein plus que batutu baleka bo mona kité bo sangisa ki banganga na bino baleka ba TV faire ya ça la plainte faire ya batu bakokufa ba prophétie na ba prophète baleka TV avant ça la plan monanga yo ba mono yo nani yo za toi te kitwa un charlatan bino bozi magie kabal jif boye la mon église bino wa banani bino et si makite bon monaki sponsor tu epesi mokongo mais to ça les plaît sponsor yeko tia maboko la moto ba bien ce que to yeba ki to nga to tata mo logo na biso to nga to tata mo na biso est-ce que vous comprenez ba choix qui to ça qui plein to beti parler du peuple plein partout tout ce qui est plein bon moni double Adidas Arena plein na profiter robi sabino le 15 juin avec Battering Genève Arena wana royinda tellement mabe sombara déjà billet sombara polo na yo parce que mambe rozala mabenga mo en personne rozala wana mambe rozala donc poussière de mambe rozala musique bon moni tende tombeli bango na ngambu ya ndeko na biso lelo natake na bato nyonso faire apesa ki ba chance na album Dynasty et bele bino bobimbenga bo sila ki kala ba yeba ki bino soute ba pesi bino banzemba lokele bino na bato oyemba bozu ba lar le kotro bozu na ba mofuku bozu na ba mituka ba pesi bino succès ba sali bino mise à jour le bobi bengra bino ba bengra bino ko silela bino nyonso ngwana ba bengra bino siko le to moni ndeko fali pupa azui muto bato muto ngani pe to le bela tayi mwandambu muto bato akesa la mise à jour akesa bato lokola bendo sona silakala mise à jour bendo son ba pe bazui le visa nani oyo mobile madova nani Montana visa vena biso joka ka bengele visa ba musicien musu mo na tanga bango ezate po ba sans succès a fali azoli bino visa wana ziango na volonté na ye mais par recommandation ya producteur parce que tozaka na octroi na autorisation quand ba pese autorisation et komamaka on autorise cet artiste d'aller en Europe avec autant de musiciens pour jouer boye. Parce que tout le monde on n'a pas vu la biso Félix Wazé quoi. Et comme il avait un concert exact dans reportant le 14 décembre pour naiki kana 5 pour ba pesa 5 musiciens. Et ça impossible ambassade et pesa 5 musiciens. D'abord stade de mature jouer Wazé quoi. Obetaki piaka na public pe na musique osalaki neya. Mbala moko ka arena papa na ngai. Et le bata fabrikas alobi bino bato bozo sekangai pona casino boy baka vo koma arena fo le kana casino papa zonga na casino ko waze quoi mbam okomi kuna ndenge nini arena ndenge baki no pesa yo 5 visa est impossible yo si longtemps mbonge utaki ambassade ya Congo na RDC na France et ça qui lettre et qui na fond ya nini ya culture ba bimisa mo ba Barbara kana ba to ba Afrika ta ba fero to ba pesa yo mbongo yo ka mbongo bi maka pona yo o sala ka fimbu na yo awa mbongo bimi na caisse ya mama musique ka pona yo parce que ba no pesa yo 5 visa ya lukuta isa lukuta yo fo ibsa biso ce que osala problème na l'état tonine alors mbala moko 5 visa na kobeta te na confioto oya ndeko na biso 15 visa ba 5 parce que minimum na mbava déjà 29 de ceux qui ba maximum 29 ba ko pesa yo muke 15 personnes c'est impossible à payer sur 5 personnes et ça lukuta Jésus de Nias Battering complication comme le mamavage parce que fait exiger qui monta ou exiger qui pour batutu bazala
il peut s'amaki mais ba compliqué qui pour ndeko na biso Marcus na musique ndingo bazo kende ko sala propagande ya tete boyebi histoire le kaki mais zaki te que no ba refuser ko pesa yi ba nini ba visa. Alors lelo ndeko azu 15 visa 15 grâce à octroi. Donc producteur approuvé babilo on a eu ba taxe na foutu ba mam tout wana tout ça ba pesa ba 15 visa awa bazwe libino visa bo que no accompagner fali poupa bo salela epé mon sala bien bobi ma pe bengra te po bino ba mise bo la bino bengra ndenge ba offert à foula ki ba bengra mais fallait bouger côté tali presse s'il vous plaît comme conseil na kopesa yo au moni tango banaki ba Martina yo moi bano ya ba mafinga bazala kité Martin we le ka bien tango po banaki ma na yo arena bateau tout ya mafinga bazala kité moi je préfère aux la fali ya ba ken piana que fali ya bano ya basi no memaki ya bifinga ba sali sonia. Ozo comprendre que lo se multiplier mozo comme ozo ngasema à cause ya bateau za comme mema ko prouver biso oui le bilobi makra ko longwa to la vision on se comme isu face ba mtu ba ya comme pesa ba visa comme nani entre parenthèses tout ça contreté tout ça prouté ozo mema bateau oui écoute ça po bozo ke no beta mais bo beta pe na ndenge singeli bato na pe ba servir yo ba jonction ascenseur mais kozonga na kata ville province à Kinshasa le 10 et le 11 oyo au télévision 48 heures est-ce que bato ba ko kufa li susute est-ce que ko lié la biso susu bato te poto boy plus jamais makila na kata République démocratique du Congo bato ba este bande kwa este ko kufa tout le temps ta ko lia charma izate bira malili ba melakala muke masasi ndako bataka susu tapite po kanisa de bombe ya ukoya bana batikala ba orfele ba mama batikala ba veuve ba papa ndenge moko ba blessé mais makolo katana likolo ya bitumba to boyi makila pouvoir ya papa na biso Félix Antoine Tshisekedi que je salue avec tout le respect tête passante entre la même qui résonne et ça les pouvoir à makilate pouvoir routine na constitution yo pe mto préparer ba coup d'état les cas ya ko loka ku président na ona maponami tika biso to la kimia na Congo na biso to boyi bitumba to lingi la paix et le ba Jésus de Nias plus jamais seul pour na bande ko est balela ti wapi Congo tozana nyonso tozana diamant tozana cuivre tozana colbert pourquoi Congolais vivre paix santé et prospérité à cause de vous ennemi ya Congo ezaka congolais Congolais za mutema betala zoba oya Christian Malanga oyo uti poto un ancien capitaine ya Buriki ya zoba uti mikili oye kosala coup d'état okosi bato ba américain bazana simana yo banini tout ça oui. D'abord, entraîne à Bino, on a parlé de la nation, ils ont dit que l'entraîne est mystère, mystérieux. Parce qu'il y avait des barrières. Mais bon, comme on a parlé de la nation, on a théâtre. Il y a des vidéos, des live, Nzambe Congo, Nzambe Buriki, au Koufili, ou à Zopa. Au Tiki, moi, sinon, on a banana passe. Yopena, au commis esprit, au bano telanga, aux ana place, ni n'enfer, ni na lola, on s'en zalaka. On a placé. Alors, tout a bondi sa République démocratique du Congo au Koutana Nzambe. Pour soutenir vision chef de l'État. Coup de chapeau na première dame na Bissambo comme maman Denis Nyakeru, que je salue avec tout le respect, mais la auto la prière moko na monagi. Na discours na yewana elo resala nga passe mera lila tanksina ma miso a beti c'était pour na bande ko basi bokoti gouvernement. Bon moi to pesi bino chance. Mi bal to pesa bango tellement chance. Bala la bana bateau, basia bateau, baola la bango, bazo ba $22,000, mais bazo le kababa aveugle na triomphal. Avec un look à 1000 fois la journée. Tant que bana ton muta kabila zate, bino ba sénateur ministre bokotaka. Ngai conseiller naza député te mena kena triomphal na telemi. Na telemi baba aveugle batandi mulongo diero, baza combien tam sous 5000. Et mon mema bango na restauré za na côté ya nini wana na sima mushi wana. Ba lié ba meli, ba image zali, tola na image. Bon, mon image, ngana sénateur, ngana 22,000 kuna. Je suis né pour le bonheur des autres. Je suis né pour le bonheur. Yamoni, moto apé sa réserve exemplaire. Manda munanga, yamoto kabula na batu. Yamona ibsa rabino, kebana ba charlata ba marabo, batapasi batu anzala, ana kombesha sala nini. Moto apé sa réserve exemplaire. J'ai 127 balinaires du Jibato. Léona Kosa Initiative na Congo, il y a l'esprit de vie. Au sommet Hyundai, comme l'esprit de vie, il y a un 67 Hyundai. Mais,
Ba député ba 22 000 ami to ko fele. Okipa bandeko avec mort ba tuta ya mama na triomphal akufa sur place na mutuka. Mais l'été za wana bakundaki ye. Na kundaki ngai. Ngana nani na l'état. Un simple citoyen. Bokoti bandeko basi bokomi ba ministre kuna kutu. Bo wana 5 ministres na ngabaza. Na bana na ngana bene bino da matoyi. O tsali théâtre na lokio ba longolio. Ba défonction yo. Ba défonctionner yo. O longo na fonction. Ndena longola ki to la personne wana. Bana basi bokoti te poke boke fonga na makolo na bino, na ba makango na bino ba député, ba ministre, bozoka mbongo ba makango na bino balia kango, bosunga biso bo lekisa biso ke mwasi ndatonga kamboka. Bo lekisa biso ke mwasi nda dirige kamboka. Congo sur le plan spirituel, divinité azo diriger biso azali mwasi, marqué tozana léopard. Brazzaville mwasi di kamshi biso mwasi chakamoni. Ba Japon bani kuna bazana ba dragon et puis dragon to na dragon di mana dragon di bien. Di mal azaka tête de 12 têtes, di bien azaka tête moko amela 12 têtes. Bandeko basi. Bo pouvez biso. Biso ba itoyebi ke mwasi akoka capacité nzala te brutalité alinga ba traiter comme reine ba respecter. Alinga ba cadeau ba surprise alinga mobala zala tensionner verrier. Mwasi ba tala reine elongi to ba desa motema moto. Otala mwasi no elongi tenene ko ba na pasi to azana poser le côté. Ba ko lalelo mwasi. Oyoki ba ko lalelo mwasi. Na bolingo bataka titre te basa ba ministre bazola la bompani ataka ministre asimaka mwasi neta atala eti yozo mwasi no comme c'est petit sœur oyena ndako tele biloko simbi je suis fatigué 4 heures mobali tout pené tele maka yo kati mwasi no te bolala kini oza pédé moi ça auto sur la parole mafuta na miso na yo po tele mito ki soit fouté okomi na grand frère na bango mais balé boye tala ezala mibala bandumba mais pour moi c'est pas impossible moi si bala kisa imbanda te ayoka ki wangana akutaki una photo bo s'embrasser bimisa cousine be moi ça quand poso ndimi ye ba lala yi basi baleki biso ma yele bible le bi ba kuta moi sina biloko na monoko wangana za biloko ko liate autre taka moi sinon ndenge nini surtout mibale ba kuta basi si ba bota yo ngala bokola yo bana na yo bota yo te ba rappellera moi si passé te. Il y a des femmes de bonheur et de malheur, que des hommes de bonheur et de malheur. Moi, soit j'allais bonheur à tous la vie à Kindumbo Longolé Rotika. Mais moi, soit j'allais malheur à tous la vie à Salakaka. Ça la chano malem. Aux a problème, il y a l'ibala. Mobala kimayo, moi, ça kimayo. À bala, quelque part, on a besoin de boma libala. Nous on ça appel conseiller spirituel et Jinway. Plus de 143, 81, 330, 54, 38. Plus de 143, 81, 330, 54, 38. N'a recommandé, moi, bingwa singo pardon. Promettant qu'il les balles à réaliser Benganga. À tes allo établir, c'est le Isaïe 25:7. La Bible nous dit, et sur cette montagne il anéantir les voiles qui voilent toute l'habitat de la terre, les couvertures qui couvrent toutes les nations. Abi kolongo mazo panza, ba voile ba couverture. Ngomba ezali lo sambo. Ba voile ba couverture ezali ba lo établir condamnation réclamation. Ba tela bino lo ba so ba botala ko li ba les até. 5 à 10 ans de mariage divorce. Yo na commerce avance raté. Aussi ma 30-40 000 euros. Ma boko toboka ba dette spirituelle to futa ba nyongo yo kozo yebite. Appel conseiller spirituel et Chinway. Plus de 143 81 330 54 38. Plus de 143 81 330 54 38. N'a pas mis la moi maladie wana. Tu recommandes moi ça zongo mobala zongo yo sali 30 à 40 ans na poto mukande ezate tu recommander préfecture Bengo ezako tu inéritate nzambe na ngaza nzambe ya lobité seigneur akosala za nzambe ya tikotak ya inéritate le temps de la multiplication tozo ya wana meton tame susu car la procédure ya ba stade ndeko Moïse a uti ko beta stade mais avant beta stade ya zanaka déjà prêt ya nyoso. Ce que les chanteur ou pasteur moko, wazaka prêt pour la gloire. Il y a aussi tout pour la gloire Isaïe. Moussous pega li mete wana. Golbert. Donc bazalaka prêt pour la nyonso. Totanga Matthieu 4 verset 8 à 9. Alombango Matthieu 4 8 à 9. Yoka. La Bible, j'ai lu au nom du Dieu suprême, créateur des cieux et de la terre. Le diable les transportant encore sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire. 9. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adorer. Bien aimé, vous comprendre. Boyoki makomi ndenge elobi. Diable amataki likolo ya ngomba.
Tosaka wana zila amataki likolo ya ngomba comment déjà ngo comment et puis toujours Apocalypse 18 verset 1 d. Après toujours tout décortiquer sima. Wana tozaki na Matthieu 4 verset 8 à 9 ainsi que toujours Apocalypse 18 verset 1 d. Yoka. Après cela, j'ai vu descendre du ciel. Non, j'ai vu descendre du ciel, oui, un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fit éclairer de sa gloire. Kuna susa lobi nini? Abi, il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, c'est Lucifer lui-même. Il est devenu une habitation des démons, une repaix de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Odieux ngo ba commune O-D-I-E-I na Y na suka do plusieurs dieux. Bien aimé, biloko yo fo yo kangoka pa conseiller. Moïse akenda kazaki preba tuna ke yo lobini no ngande na yeboye ngalingi na sala plein. Ngana na besoin ka ya plein mo kile comprendre que no ngana les réserves de Satan. Soit disant la réserve de l'Éternel. Ok, est-ce que vous allez prier à quoi dorenga? Yakobi misami sala na ngana miso batata comprendre le cosa nga mona biso. Abaki oui, ngana ali prêt. Bien aimé bomoni prévané. Podium ya pamba. Batela biso imagina podium ya pamba eza na forme ya pyramide. Eza na 8 coins. Podium ya ndeko Moïse, 8 coins. Uniforme habillement couture ba chantre ba lati ba bimina ngo couture ya ba formation ya ba Lions Club ya ba Illuminati. Donc Moïse a sangisaki ba négativité do spiritisme et tout ya monde, magie noire, magie rouge, magie blanche, talisman, tout. Et peuple Israël a salé les trois choses, nécromancie, astration, na métaphysique. Bon moni kokota na ngonga mo ebetaki kuri 3 fois. Do akotaki contact à 3 mondes. Ba bomaki mina na stade pouf. Moi de kufaki mbala moko nécromancie. Ba tombo efongami. Abstraction milimo ebimi. Métaphysique ba latin zoto. Nde ba yaki na stade de tondi. Ba komi ko ba faible. Bo ba zali faible spirituel. Bien aimé bo kanga vidéo et belé ya bandimini ba bando kufaka na ba maladie mike. Moi malaria me ndo. Moi typhoïde ndo. Moi attention parce que ba âme n'a besoin appartenir dans la négativité. Soyez prudents au rythme des signes. Soyez prudents au rythme des signes, bien-aimés. Mon peuple périt par manque ou faute de connaissances. C'est toujours la vérité. Bobina comme fianton. Obina bandimné mususu bazaki surpris. Balaki surpris. Na makambo wana. Les ali passer. Il y a des gens qui sont appelés manatés de Dieu. Il y a des gens qui sont allés à la mouille, on a comme ça, Nzambe. Nzamba benga yote, yo prié neka badim. Dimu, ils allaient permettre pour un pasteur. Pasteur a soigné chance ya 25% après 3 ans. Tout en Deutéronome 14, 22 jusqu'à 29. Vite fait. Deutéronome 14, 22 jusqu'à 29. Yoka. 22. Tu le verras la dîme, tout ce qui produira ta semence, de ce qui rapportera ton sang chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes toujours à craindre l'Éternel ton Dieu. 24. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transformer ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour faire résider son nom. 25. Alors tu échangeras ta dîme contre l'argent. Tu serreras cet argent dans tes mains et tu auras au lieu que l'Éternel ton Dieu t'aura choisi. Finga pasteur no wana bolim sanga bandi. 26. Là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes de whisky yamakasi et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras toi et ta famille. Voilà. 27. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Yoka, est-ce qu'on a eu un pasteur à la chance à 25%? Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de produire pendant les 3e années.
Tu les déposeras dans tes portes. 29, alors viendront les Lévites des pasteurs qui n'ont ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin, la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se ragisseront, afin que l'Éternel te Dieu te bénisse dans toute la mission de nos salles. Mais bozako yoka, biloko. Et c'est que pasteur na ya yo babije ba jemo ba buzoba, ono tilanga di kopesa ka isusu dimité. Kopesa isusu dimité. Oyoki. Bazui magie bakabala jif bakota mon église ba détruire bana nzambe bino bokuta na nzambe biso bato ya bien boto benga matotina ma bo mona bise lokola soki no linga na lata cravate na bima maseke pondi maki nzamba benga ngatinanga pondi maki ngande na nzela nga faut pas bon c'est toujours à travers moi que Dieu bénit, que Dieu guérit, que Dieu élève quelqu'un. On dit ma yo o pas moi on dit ma te etalio yondo yebi problème osanango c'est ça mutaba illusion ça pessimiste etalio na vie faut ça toujours optimiste. L'homme départ de sa pensée. Tous les canons. Le temps de la multiplication. Le temps de la multiplication. Tout le on a Genèse 16, verset 10. Genèse 16, verset 10. Alors, l'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Est-ce que vous comprenez? Oyoki? Comment nan Babylone on a tout naso tangila yo? Comment on a nyoso? Genèse, on est allé Genèse 16 verset 10. Comment sur Lévitique 26 verset 9. Qu'on a je me tournerai vers vous, rendra fécond et je vous multiplierai. Je vous multiplierai et je me tiendrai mon alliance avec vous. Il y aura sur Deutéronome 8 verset 13. Alors bien lorsque tu verras multiplier ton gros et ton mini bétail, s'augmenter ton argent et ton or, s'accroître tout ce qui est à toi. Comment Bilo on a commis wana, comment sous Deutéronome 13 17, comment Exode 11 9, comment Malachie 3 verset 7 à 12, comment Luc 6 38, comment 2 Corinthiens 9 verset 7 à 9. Comment Bilo ko wana. Moi na tanga nyonso ezate. Keba confiance au pesara nandi. Yo bani ko lela to problème même en église lelo tu yozola ngo solution te. Moza ko seme ko teka mituka bandako ti lelo ata solution otika ikozo ango te. Boyoki bien nzamba mandantenga abenga pe mandantenga na yibisa bino ke le temps de la multiplication. Ozana dengombe faut se multiplier. Ozana maison mo faut se multiplier. Bandako no faut se multiplier. Mituka faut se multiplier. Ozana mbongo moke faut to multiplier. Ozana 1000 euros to multiplier en 10 000. Est-ce que vous comprenez? Au faut 500 tu multiplier 5 000. Au faut 2000 tu multiplier 20 000. Le temps de la multiplication. Le okoma qui n'a peur. Au boga baba nkabato. Au no sani benga conseiller futa droit yonde maboko makasi. Fianta Italien na maboko makasi na yo. On donne à quelques secondes. Libende tombera libende. Pour avoir quelque chose, il faut faire toujours quelque chose. Olingi mbongo dépasse mbongo. Olingi guérison malade dépasse mbongo. Est-ce que vous comprenez? Qui ne risque rien à rien. Bah escroquer qui yo? Oui, il faut pas escroquer pour kutananga mutu malamu. Un zali 10 zali forme ya toi na si c'est kokanité. Mutuna mutazana mission na ye. Mutuna mutazana pouvoir na ye. Biswawa tolera mutoga mutote. Muta prêta serment pour le bonheur des autres tolera mutoga mutote. Mbongo ezama ki les esprits et bomarebisa ke lobaka yo kaka. Ngaso na le mutogino mwana nga kufa pona mwana mutaba serment. Futa droit na yo. Nzamba pesa ka ofelete. Il faut dépenser pour apambola yo pa pesa yo. Azonction la censure à retour. Le temps de la multiplication. Aux ana 300 à te multiplier 3000. Aux ana 500 te multiplier 5000. Aux ana 1000 te multiplier 10 000. Donc 1100 550, 660, 330. Donc, ils ont un chiffre significatif. 1200, 1000, voilà. Tu multiplies. Yo pe montolingi porte-monnaie, portefeuille magique na yo. Et bon, ma montoté, il y a comme qui la te. Ils allaient mbongo ya solo kate, mbongo ya bakina perite, ils allaient mbongo bomengo ati, nzamba te na blibota tu bomengo wana. Mais ce qu'on a na lignée, il y a conseil spirituel ndozuyango. Mais ce qu'on bengi ba charlatan, ba marabout, ba kater, ba magicien, ba escroc, et talio, un magicien n'est pas un spiritualiste. Magicien somba ka numéro à cause de cercle tout papier bon limbongo et bimi pour impressionner ce qu'on bengi kozangote à escroquer yo. Ba marabout, ba charlatan, ba kater, ndenge moko. Basango multisisme, bokiti spiritisme, bimana biloko wana. Je suis spiritualiste. La spiritualité, c'est Dieu lui-même et nos ancêtres. La spiritualité, comme riche, au bon moment tout est. Nous devons reconnaître que nous sommes les sommes de nos ancêtres. Bako nous sommes bapesi bako bon tout là.
au contactaka nani tikana ba pasteur ba apôtre ba escroc komingo sali bo fande to la ba veiller pour solution mon côté aux une problème na yo appel conseiller spirituel Jinway plus 243 81 330 54 38 plus 243 81 330 54 38 yom tozana problème à voyage ba escroc ka yombongo ya voyage au confia ki bata deve au confia ki mutu mo sa démarche bandeko ya bana amela bino mbongo to profiter ko yebisa ke no voyage eza ko kita so ko za déjà na 1800 2000 tout ça le voyage na yo aussi visa na yo 5 jours bimi tout ça na visa Canada États-Unis Angleterre Belgique et France 5 jours bimi pour gouvernement c'est bimi a bazo lancer mise en place armée ce qui armée sili ba longoli ba ambassadeur ce biso ba diplomate ba passeport rouge tout ça la bino déjà boyebi ke ngamo déjà na travailler wapi na l'état congolais bon mona baga na bango ya police te do mamba voyage sur na salé longa ezaka 30 ans chaque mois ba 43 ba 45 personnes ba okende vers 100 kakatano benga conseiller foutalar na yo ato eza ko kokate ngana ko tiambo nanga parce que c'est pas pour rien on m'appelle chambre de mon mbongo to kanango déjà to se kokate 5000 10000 to kabango au fouti droit na yo to saleli yo makambo za na passeport gloire à Dieu za na passeport express $120 to beti yo dada yo polingi passeport de service au fouti moi ki ngani na yo wana to lo bango boite babimisi lo passeport de service ozala libanda ozala kati et facilité yo to lo bakite mamu yango le temps de la multiplication pauvreté za mabe bato comme okima bapel na yo benga ya zo senga ya sala boy comme riche ça oboma mutu comme riche na mbongo muke comme riche ça bomba na se la moka boto sala boy non porte-monnaie ils a diré dans 5 ans chaque jour mbongo zo bima deux fois 12h0 R12h0 mais ko bima liboso qui pas hérité 30 minutes comme elio soit na poche soit okangaki saki mo photo tinde tiki vide et bimelo soit na sani futa mbongo na yo ba peso portefeuille obe sala multiplication tonga ba entreprise bando sali 30 à 21 dans la poto atanda kuna kindelo zana ngote na famille comme côté lo bonganga ya komona atinda ke lokote ye ba ebiteke kuna biso to zana poto de bimbongo ya passe mbongo ya kayu tam tezo permettre te otindela bango ba facture pay alors se multiplier ma 1000 euros na yo bomba wana benga conseiller bimsa ta 800 pa matosa la multiplication 8000 pour 8000 wana ko permettre otindela bandeko ba sala ba commerce mbongo ya be ya propre kata AGT za pas obligé te ke sila mokolo moko mbongo ya bien plus de 143 81 330 54 38 obéla sida diabète hypertension cirrhose de foie prostate paralysie nous c'est inné tous la possibilité obota mwana bia obota mi akomika kizengi mwana na yo bakwiti mwana na yo maile zate ozana besoin à changer obeta mwana na obeta ba les dangers ozana besoin ba engager na club moko quelconque benga conseil spirituel na plus de 143 81 330 54 38 problème nous ozana ngo financier spirituel appelle-moi mais quand nzambe na nzambe te akosala asala ka tikotak azara 1 heure du temps 2 heures du temps azara ya tikotak au fouti droit au monelo ya ofélizate faveur za na dome tout ce qui kana ekutaki 1000 euros mais so za na 600 za na 7 ba ko ideo et comme lui au moni d'abord on futa nyo sote po monelo kote ba futa ndambu musale salemi no bakisi reste appel conseiller spirituel Jinway plus de 143 81 330 54 38 et ça li passe jibem piana papa chéri moto pamba alekaki lobi epa ndeko na biso papi mboma na émission to landi ba propos yo ya tenir contre vena biso les rois de la forêt Weranson parce que ça clairement aboakela ki wera ono batu mususu utu batu so mwana na ngai mwana na muta batu ana tala na ina chance na a comme les voyous comme bengi mwana ne mwana wango pe abeti concert a bengi yote yo quand ceux qui faire benga ki wera te na Didas Arena elingo lo bagaza bon terme na papa na ite non mwana mutu za mwana mutu les rois de la forêt Weranson et Jésus de Nuance Battering fait rigoler baza sans microbe problème moko ezate yo oye ko beta babilo on a pota bango na rankine prévaner lobby bon mona ki na 17h faire rigoler Jésus de Nuance asali ni alongo lelo ko na poster papa na ye botala na page botala Jésus de Nuance Battering tanto yebisi biso to kana ye pembeni pou a poster papa na ye eloko wana elongwe siko yo tika na rankine na les rois de la forêt au beti wera bo apoyozo swane na kenda ku pa wera na kenda kolia lukuta et puis le monsieur lobi papa chéri vraiment na niveau na yo na matanga ndeko mulala o gafa ke loko mope bongo kana mission mono monaki awa so gafe obina oh non album wana d'abord bomi producteur na yo ya album na yo
obomi makasi ono promotion ezate asala bo etalio yo muto oteka album osala promotion obomi producteur et puis omikumisi album wana yo bimisi mbongo plus de 300 000 euros papa atakuta ngolo kota boy po Nicole kota boy papa chéri 300 000 euros na album même Koffi Olomide kota imba ba wake up na papa oui batika ko bimisa même pas 100 000 album moko yo 300 000 awap siko yo 300 000 ngo bimisa siko tekela ki producteur ndede ah botika masoji bozo kosa bato internet eze volé to rana poto biso tout okenda to yebaka to yebi vitesse amakambo yo kosa bato 300 000 après promotion ezate ata 6 mois te siko 300 000 obimisa ki producteur siko musani nini ah botika lokuta ko boloba vérité et puis producteur atembo na ye yo muto omela ga album mango arrêtili soki balaro ya kité oko makoboma ibon émission vraiment ya liberté bana tu ya poto boso mababiye événement za moko na Genève le 15 juin avec Jésus de Nuance Battering Mutembo en Afrique centrale le capitaine de la rumba congolaise fait rigoler la puissance ngambo bagola et okende bien ba gladiateur monde entier kabali solo partagez lien tango na ba page na yo TikTok Facebook parce que événement za moko le 15 juin avec Jésus de Nuance Battering conseiller spirituel Jinwe en personne à Rosalawana. Plus de 143 81 330 54 38. Ozobela Simba pose yo kapasi, ozala ba problème. Solution ezate, ozomona ermo ba idée la o midi mbika, osala nini, tchalo boko na motema, activer foi na yo. La Bible nous dit tout est possible à celui qui croit. Lis Hébreux 11 verset 1 6. La Bible nous dit la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Activez foi na yo cause pessimiste c'est toujours optimiste kotala ngate parce que tale ba mwindo orateli pamboli tala waza katinanga tobondila éternel Dieu tout puissant créateur des cieux et de la terre merci pour la confiance et fidélité au bakilanga Jinwe vas-y parle je serai là avec notre ancêtre merci d'être là tala banana yo moko na moko ba fandi liboso ba poste téléviseur ba PC na ba problème ba maladie pa imikakatano lati bango ba za maladie bazo geza tikotak au nom puissant du Dieu suprême créateur des cieux et de la terre ba bazali stationné spirituellement tikatima na bango etambola na kombo na yo nzamba kela likolo na sepe bakoko na biso ba baza emprisonné na ke ko libérer bango au nom puissant du Dieu suprême créateur des cieux et de la terre ba lingi mbongo élévation guérison misala mikanda babenga musali na yo yo se manifester na kombo na yo nzamba kela likolo na se pe bakoko na biso na bondi na ko limalo sa lobi amen loba amen pa yo zali amen linko loba na ndimi o lobi ko kisama na vinanga plus de 143 81 330 54 38 nazo de l'appel là yo merci mon atier botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu